Ale kumanga motema moto yaya. Buyo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikolo les abîmes pardon Jima c'est la yolo raté et on a bien yo Jima Mokende où est là Bana Kin Kebana jago zappé ce putain de KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KMB ko zappé ce côté na check au Vandi bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino oyo bolingaka Kinshasa na biso KNB mikolo oyo na Kinshasa to ya devise étrangère et mati makasi yango lelo KNB sololi na ba cambiste bayebisa biso eza dynamique KNB magazine te culture sur terrain to sona ba cambiste par rapport à Tondenge et Mati ezalaki na 90 et comité na 97 en tout cas ezo bangi sa population kinoise makati yango so KNB te bito kita sur terrain to sona ba cambiste ba biso pona nini dollar eza ya omata bon tango to ya dollar ezo mata difficulté ya la peuple parce que à partir ya dollar nezo mata biloko pe ezo mata mais ba salaire ya travailler ezo mata te difficulté vraiment et ma casse na population concernant ça li biloko pe mati surtout misala nyonso parce que ils fonctionner sous bien parce que vous avez somba biloko na dollar ils a le colo tant vous avez koteka vous mona vous bénéficier pena eloko te donc ils a marque à gagner ma casse na population mais c'est pas très bazo bénéficier donc il y a un autre senga na gouvernement vraiment toujours comprendre était to ya banque ya mususu to ya banque était toujours besoin en 93 mais dans la cité 97 98 alors comment expliquer banque à la tonaye mais population peut pas changer dans la tombe sous donc gouvernement faut intervenir pour à protéger population dans la petite commerce bon vraiment Isaiah Omata c'est visible partout dans coin dans la tableau il y a 920 930 940 comme 950 60 70 donc ils ont mata ça c'est vrai ils ont mata ils allaient les Gamoro ils ont banque sur le bateau mais du moins par information ils allaient à la niveau international la matière précieuse nabiso ils ont quoi même l'actualité de Bélango donc shit il y a matière précieuse et ça dit que toujours quand on a vu que toujours la devise de l'été à cause de la shit one alors ça dit que la France congolaise comme les bénin dans marché ils ont des devises mais devises ils ont moins la présentation oui c'est là qui va devise peut-être une entreprise bazoluka aina dollar bien euro azoluka ba franc congolais belé mais c'est comme inverse bon même ça qui va dans la kimia puisque en fait ndemo imati boye ils doivent arranger pour le gouvernement donc ils doivent arranger le gouvernement na bisoté donc bala l'IPT bazomuté ba effort batala comment ko arrêter hémorragie wana bolandi ndenge ba cambiste balobi na micro akani biso to lobakara que gouvernement il faut atali comme oh ndenge mbongo ezali komata eza malamu te surtout pour na petit peuple biloko ezo mata mbongo ezo mona na te en tout cas eza malamu te il faut qu'on trouver solution pour na mbongo ezonga na ndenge ezalaki parce que mbongo ezalaki na 90 directement et comme na 97 en tout cas ezo bouleverser population bazala ba inquiétude makasi do sengika na gouvernement en tout cas batali comme oh pour na ko sepelisa ba peuple Kinshasa et l'équipe partout. Remarqué mikolo na ba point mingi ya Kinshasa ba jeep ya la police et comment ko kanga ba mituka ya transport pour les kakutu ba agent ya police ya circulation routière. Kinshasa l'équipe partout le magazine KNB to kiti na terrain pour na kosola ba chauffeur ba ebisa biso ndenge to constater que ba PP to pe ba police ya ba garde civile ba koma ko kanga bango ata sali le côté pendant que to yebi que chauffeur soki a commettre infraction roulage nda kanga kai yo to nto na bango soki pe police aza na droit ko kanga chauffeur ata soki aza roulage te biso to yebi que roulage aza na nzela yende mutaza censé ya ko contrôler mutuka
Mais ici au Congo, n'importe qu'est-ce que je peux dire, n'importe quel militaire ou de l'armée ou police judiciaire, qui que ce soit, peut venir, il rentre dans un moyen et demander le papier, tout. Donc même nous les chauffeurs, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que militaire, PP, donc un PP est là, au Akangamuninga, ce qui est policier. Mais pourquoi s'en prendre encore aux chauffeurs? Vraiment, toujours Kemba. tolembi mpona bapepe kutu donc bakula juste bazonga nsima par rapport à bapepe donc tolembi banso bakangi yo nefisi fo bazoba banda kotambwisa na suka filme ozi mwa 20 000 opesi bango donc tolembi nde totemi boye so tokomika 14 baoya donc bandi kokotela na kati kaka bandi kokanga osala tracasserie donc moye te donc tolembi bapepe batika biso à l'aise bakula juste kutu bazongi nsima eza mosala na bango te bango fo bakangaka police jamais bakokanga bareserve na bachauffeur chauffeur oko sala infraction ba misusu akoya a conseiller que non place boye kozongela susu eloko te ekezala bien pona ngai ba policier ba komo kanga biso na divagation kaka eza musala na yete ndenge to telemika boye na arrêt okosutuka ba pepe baye ba koteli biso na ba car ba kangi biso mais toza na arrêt na kala ezala kité mais to komo mona hôtel maboye policier akoya azana service ya nini ya routière te mais aye akangi bino alie bino pe mbongo alie biso mbongo bon eloko wana en tout cas tozo comprendre te po PCR ko to azongi sima par rapport na ba police oko sutuka boy o robot o mbata o nani boy donc tozo comprendre te phénomène wana bolandi ndenge ba chauffeur ba lobby alors biso to senga ka na ba PP na to na ba policier bino boza ba roulage te musala ya kokanga chauffeur na ka ya infraction eza musala ya roulage mutu na mutu esengeli a respecter musala na ye parce que policier jamais kolongwa ye kokanga mutu na ndako po eza musala na ye te ye musala ne eza atelemi na balabala de la chauffeur soki asali infraction ateya ye ou soit akanga ye mais bino bokomo osala musala na bango na place na bango en tout cas eza malamu te mutu na mutu esengeli asala musala na ye Kinshasa et l'équipe partout. Kala batu mingi bazalaka na bizaleli soki azoki to aziki akotia masuba to zelo na bapota kasi lelo ba pratique wana esala masusuté oso ba détail na élément ngana kolo baboye ba pratique wana na époque ya kala ezalaka ba pratique moko lié à la coutume makambo ebele mena ngonga oyo ngana ko conseiller bato oyo nyonso moto soki aziki akende na hôpital ba traiter ye kuna ezana ba kisi moko ya bien na tango akala tango bazotia bato ba mabele wana na ba masuba wana peut-être organisme ya moto ezalaka déjà bien blindé poto zana protection immunité naturelle ezalaka na kati ya nzoto organisme ko yuko lutter contre ba microbe wana e kausi pota mais tango microbe wana oyo ezowuta libanda neti na mabele ou bien na masuba ekutani na kati ya nzoto na défense moko ya bien te ekolia sikoyo organisme pota ekosila te moi je crois lelo soki organisme ezokoka lisusu kolite contre te ke pota esila eza parce que soit microbe eza na kati ya masuba wana ezo infecté plaie soit microbe eza na kati ya mabele wana oyo batie na kati ya pota po microbe soki ekoti na nzoto ekutani na gendarmerie moko ya makasi ekoboma microbe wana mais soki ekutani na organisme moko affaibli omona microbe ekose développer pota pe ekosila te po infection ya pota ezalaka na ba degré au point d'inoculation tango kaka microbe ezokota ezana phagocytose esalamaka c'est-à-dire ba globule blanc et englobé mbala moko microbe wana ebomi yango soki neti ba globule blanc wana ekoki te ekoti siko na circulation ekoko sala ba ganglion lymphatique na ba ganglion wana soki pe ekoki ko lutter te okomona ganglion wana esali plaie esali infection ti okomona bakoya ko pasola ganglion wana babimisi batofi na banini soki bakoki te na ganglion wana okomona ekoti na makila sikoyo babenga yango septicémie généralisée mais maladie et atteindre vraiment voie nyonso voie sanguine moto sikoyo abeli makasi infection comme généralisée wana il faut ba antibiotique ya makasi ebele donc ezaka na ba niveau bato wana babandaki ko guérir na tango akala ce sont les gens qui avaient des anticorps qui étaient encore forts
Anticorps na bango ezalaka makasi yango babandaki koka koboma bapota wana. Mais oyo pe bazalaki na anticorps makasi te, je ne crois pas que bapota wana bandaki kosila et babandaki kokufa pe. Et pas bango na province ya Masimanimba bakoko bayambaka bakoko na bango na kotielaka bango mbongo na dra oyo bamemeli pe kosimbisa ye mbongo na maboko. Ça il équipe partout quand une bête qui na commune ya Kimbantseke précisément na quartier Kingasani kwa ko solana bande kona biso bangongo bayebisa biso ndenge ezalaka soki oboti mwana eke olingo ke na mwana wana pour la première fois et pas ba koko na ye ndenge balaka mwana ke lobi to kene pas koko ou soit lobi to kene pas ndako moko songolo mais akokamo ezalaka soki bakomi kuna avant koko mwana amema koko na ye ezalaka ke asimbisa koko na ye mbongo na maboko ou soit atango likola dra après amemi mwana boyoka bangongo ndenge bapesi explication nango aza mongongo eza ekila bakoko na biso batika banda kala l'air mwana koko ya mwana nga ye na kotiaka mwa eloko wana po simplisa ye epesa ye courage na bakufa azomona ke ya solo mwana komi na maboko ya koko na ye apesi ka mwa quelque chose eza ekila ya biso bakoko na biso batika naza muto abandundu naza mongongo koko asepe azala na esengo makasi pona koyamba koko na ye asepelaka pona nini nzambe akomisi ye lisusu asepeli aya komona lisusu bakoko na ye yango asepelaka koyamba koko na ye azwi mbongo atie koko na ye na maboko ezolakisa sembolo ya kosepelaka nzambe abateli ye yango azwi mbongo wana atie koko na maboko po koko asepela ye pe asepela naza mongongo bakoko ezalaka bongo pona nini puisque ngatango na boti mwana nake na mwana epa ya bapara na ngai mwana wana bapara na ngai bakomi bakoko siko sembolo wana oyo batiaka mbongo koko po apesa mwana wana ezali ndete ayambi koko donc koyamba ye efe ya esengo ifo atia eloko yango wana sembolo wana ezalaka ifo otia mbongo oyamba ye na esengo po mwana koko mona keno kote na kendeki bayambi ngai yo pe mwana mama ya mwana wana to papa ya mwana wana mona keno bapara na nga bayambi mwana na biso na esengo bolali bande kona biso bangongo ndenge bapesi explication pour na pratique wana en tout cas kolaka mwana ezalaka na ndenge mabete eza ndenge parents nyonso to alakaka mwana na ye lobi tokokende place songolo lobi tokokende place pakala mpo na mbongo ezalaka ndenge koko alakisaka esengo oyo azalaka nango mpa koko na ye yango wana apesaka koko na ye mbongo na liboko uso atatiaka yango na dra ezalaka na ndenge mabete wana nyonso to ewuta na bokoko tobosanaka coutume te Kinshasa eleki partout. Bokolukango partout bokutango kaka na KNB rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB pe bo posta na koyeme page KNB oyo et na jeu. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre les rubriques suivantes. Éditions, pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook, pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet, abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB, échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts, pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains, appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Magazine Nabino et Saleli Bino portrait à Otis Ngoma Oyo Azali entraîneur na Daring Club Motema Pembe. Né un certain 22 décembre 1965, Otis Ngoma
a fait ce premier pas en tant que joueur na FC Fikine na commune ya Lemba. Après azalaki recruté na équipe ya Bralima na commune ya Barumbu oyo komara FC Vitalo. Na parcours na ya joueur, il faut retenir qu'il a bétapé na Congo Brazza, na Diable Noir pe na Télésport. En 1986, azalaki sollicité na France, na club ya Béziers, club ya 2e division. Après on a intégré qui centre de formation Matra Racing. Quelques années plus tard, Akataki carrière après une grave blessure na 16e de finale de la Coupe de France na CS Mont. Après avoir suivi certaines formations de 1990 à 1997 à Entraînaki Valenciennes, de 1997 à 1999 Azaki entraîneur il y a Saint-Amand en France. De 2002 en 2004 Azaki conseiller technique pour préparation athlétique et mentale il y a FC Féini na CFA2 en France. En 2004 Azaki entraîneur fédéral il y a équipe il y a Cambrai il y a CFA2 en France. Lors de la rencontre opposée à RDC na équipe de France A prime au Betamara en Espagne match wana essayé de retenir que ce soldat a un score il y a nul et vierge il y a 0 but partout. Mais en mars 2016 après démission il y a Mouni Zahira en tant qu'entraîneur il y a Daring Club Motema Pembe Otis Ngoma nde muto ayaki ko remplacer et sengeli na bino ko yeba que depuis à la tête il y a Daring Club Motema Pembe à livré 2 rencontres il y a Liboso Zalaï contre Sa Majesté Sangavalende match Soukaki na score il y a parité il y a 2 buts partout et à Mibale a Betaki contre Lupopo et a gagné qui par 2 buts à 0. Dès son arrivée au club Otis Ngoma a précisé que l'objectif naie est zali ko permettre na Daring à trouver place moko qualificatif pour na échéances africaines interclub l'année prochaine. Biso KNB to souhaiter car bonne chance na coach Otis Ngoma mais to yebisa na yepeke ayeba espoir ya ba imanie ezo reposer likolo ya mapekana parce que ça fait plusieurs années oyo ba beta li sous compétition africaine. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention pour accorder qui biso ya lelo et komina suka pe to présenter qui magazine ya lelo na boulevard du 30 juin. Soki olingo la kitoko adresse ezakaka moko avenue et à la numéro 21 na commune ya Kasavubu na croisement Éthiopie pa ya maman Mami Bile Malitaire. Kinshasa et l'équipe partout.